kin vende makam babi kin fait top news so mota na titu a kitoko elengi babi bloka buye soko gatona kin fait top news o longo swapi babo tuna ngani babi désormais chaque vendredi na kasa site kin fait top news bolumula ka bilengi chaque vendredi les aba nouveau talent chaque artiste na wando défendre na makambu na pesa eloko toleka ngioza kulu wana ndasalela konyo baba lshona chibo yo baba zoba ukanisa kina kitoko na yo bani Balandakin va top news oui les années show ya show babi émission na bino to c'est bino que nous vont là bon mon aka ba talent na biso de ba bimba bo ka de ya liboso de to la saki ya mi balende skolelo bo bi que non le to ko yamba nani invité na biso ça surprise ouais bon mon eka ninga ko tani balbaka toujours système na bino na biso to aka même moral système PC loko to so kaka eloko DJ Abidjan oyo kota déjà bande ko ba mon na biso babi que non DJ Abidjan. Bonjour et bienvenue dans l'émission Nabiso. Ah bonjour Makasi, c'est un Makasi à mon abino. Trop de koyo kambanga passe balbimi sur le salaire bien Makasi. Na sepeli qui toro Makasi. Toyambi Makasi na plateau Nabiso ko fanda. Babi ki toza liste mo ko na bino ba système PC loko to zoka eloko boyo kama kamunini otobengi DJ Abidjan. Babi ki yende roya Mona Lisa et beta makasi bino nyonso boye bien sko ayeli biso ba abi ayeli biso be idéologie mususu ya sika boyo kakande zaka to panza nzela mona bino système PC loko to kaka eloko oui tozana DJ Abidjan babi roi de Mona Lisa boyo ka Mona Lisa ningisa Mona Lisa tozane awa abi ayeli biso suma solo sur panza babi ke babi TV moko kaka toujours to baka site moko bato ebele babi ka alors même moral na biso boyo ka ye moko nanu banda ko se présenter après boyo ka eloko. Bonjour. Bonjour les grands journalistes. Bonne santé. Santé calme en Angola, Nzambe Randeng Makamezo Tambola. Moi, ça se présenter, Balandakin fait top news, Balingara toujours air Moutako, Tiambié, Balambala Motara, bon, Balanga trop pressé. Oui, bande Ngai famille tout Moka tout Bozolo Nangai, ba Canada, ba France, ba Sud-Afrique, donc Moka pour trop pays belé. DJ Nabino Abidjan et papa Popi ou Amsum Wadala. Oui, Yemba Pazo Imara toujours. Moi, quand il y a bêta coupé décalé dans cette Mona Lisa, oui, cartona. Donc, Nazali Bosuna Bino, cela veut dire qu'il y a bien reçu à Sika et Bimi sur Makasi. Il y a un mot aux OP, c'est la capo, c'est la capo. Miss Moro, la baron Goloba, ils ont la radio. Tant aux autres, Bozo mon appel. C'est la vie qu'il y a Bijana Bino Karayo pour découvrir une émission de Kamakambasi Kezali. Voilà, Boé qui n'a pas découvrir des Makambo, Babi qui a un des Makambo. Avant Makambo et Bandana, nous, Babi mingi si au moninga iboué et ça grâce à Serre Passimbo Mounene Taraye Mdoa Salabiso on colle une mission de Yohana Babi Passimbo Mounene na mulonga ni nae Pituma Nzwangani eve yo ebika makambo pour mettre Tarabiso tozali kaka beto patienter kaka obika kana musala ele kamaluba na ebele yango to salaka toujours to bosente na bino nyoso bolanda biso partout Babi que tout le monde entier bolanda biso au pesa biso confiance au pesa biso confiance parce que boyebi même moral na bino système PC loko to zoka eloko DJ Abidjan to zengelio to bi que être bengo roi Mona Lisa babi Mona Lisa ekanga mais pour bato ba comprendre Mona Lisa on ezani pe bela bato yo kanga mais ba yo ka nzembu ayibaka titre na ngote palo la biso ka mwandambu avant tozonga suna masolo na biso. Oui, mon analyse c'est le code de GBT d'entre mon rôle ba monde entier. Marqué comme on a besoin de ba soutien mingizo pesa pendate pour na ko aider ba jeune talent. Cela veut dire que le corner na zolo ba beta cartona et le ko yanga imoko te zelo ko za featuring ngala collègue na ngesika na pesa ba mbote mais ko tanga kombote na sibomi bi na binope pour na romelo batela beta tolo ke zanga imoko. Mais na ko tsala no ba partie o Abidjan ayemba pour découvrir que oui c'est Abidjan pena yona. Ils a le rôle là. Bolinga motema zimbembe kaka ondoki nanga bakutani lelo mama dibala bamuro yo kabita mama zimbembe kaka inspecteur Joël kaka zimbembe kaka iye mochili passa zuzu esendere sanime kalombo ya na sinatima kaba zimbembe kaka ondoki nanga bakutani zimbembe kaka inspecteur rebotema Richard Mbolo kelvelure na tela ngabija. C'est le colo moningo betika simalango benga
on a parti Abidjan mais on a parti le kola akota libala ya nyongo nga mama di Abidjan na yebiye ngakolia ya nyongo kolata ya nyongo kobota ya nyongo abotikana lo yenga nzambe bozoyo kapa popi wa musumu wadala yelele mama nga yelele mama nga Sophie azalaka motema bitaya mama faida yonde sentiment bagazi cheka senga chomba benga ka chéri na ebolinga motema nanga allo mobali nanga iye mobali nanga bolingo motema nanga allo mobali motema na lingi na bwaka na bidala ba pala bozongsi déjà bino ngala zongsi da bwaka mai na Mona Lisa babi esali plaisir na bato nyoso balanda biso partout babi ke no DJ Abidjan de yeyo yende makambu yende solution boyo ka suba crime mususo bazo yemba avec bimo yemba on babi tanga nini babi tanga zemi na découvrir na expliquer no bato ba miyibi pour zo comprendre na mboka na biso so ki mutasali œuvre na ya kitoko peselete maboko ndima mais yo lukika loko za artiste pe oyibaga ko beta tant poko yibo beta poko ngolo baloko eza yo mais kolo makambu yeyo kindo kya mboka kolo makambu de yeyo mais to kende na makambu wana loko yonde kolo makambu yo loba est-ce que pe ba œuvre ndi busala bobolela ngo pe mbongo na ko kolo ba ke oui ndeti nga par na nga Abidjan na zana batoka ba soutenir nga basimba nga ndeza ra na partenaire mabanga na bwa kaka la liboso na biso ko na soki oui te Congo na biso to linga na biso te poko tala mingi bazo beta ba Côte d'Ivoire bani baza ba génération ka roi biso ba so so sala makitoko ba osimba bango ba bimisa mais roi biso ko mona kaka ba vila sanima kana ba mona ba misu tukene ba na bango pona ko simba bino ba oza ma passe ba mona ka petit bazala ba montre na ba mo so ba simbi pe loka ba zinda mais le pure esprit ba fait na biso to ko simba ne biso loka ba fait na biso ba ko folo mide loka ba fait na biso ba ngama loka ba fait na biso ba table do ba table que tu veux qu'est-ce non repose en paix ça déjà loka ba ba kana biso ba ko simba biso mais bango bazo pesa biso mu Congo mais biso to beta œuvre musique ni ya ngwana pona Côte d'Ivoire c'est décalé kaka yango nezo vivre yango rafa ça ninga pourquoi biso pe pona ko ba ko soutenir penda ezama passe mais tozo yedeka na bato oto bwa kaka lokola ba venanga mokale ba venanga ba Patrick ba nan ba venanga ba Watine ba venanga lokola ba venanga na bwa kaka mingi boyo kaka Abidjan mbaka président chuna na 15e ba Patrick Masobe électrique kama kam na 17e miona ba on ba bosimba biso DJ Abidjan la kacho na molubati na bi ndeti be herba lubaka bobeta wa couper décalé wana bato ba mona ngo aloka ke ba ne ba kuluna kwa ne ba betaka wana ezala ngo ba nzeba ba kuluna même on me ko expliquer na bango na ba comprendre que couper décalé za nini couper décalé za lutte contre kuluna tu comprends non couper décalé za lutte contre kuluna tandenga te mais wasi kuna koza lokola ngai donc kuna pena koza na façon au DJ Abidjan pena vandi ba koza na kuluna cela veut dire que ezana ba DJ na ndenge na ndenge ba na musique na ba ndetse nga na part na Abidjan na te akande ba master na biso ke wito ba ke auto ça les amabe na concert trop eza pena ba o ba me mona ndenge ya kuluna pour Abidjan c'est responsable comprends non ce que sont responsable na encourager ba kuluna ozo monter na bebisa makambo pour na part na Abidjan na moni couper des cas liste contre kuluna eza pour na ba kuluna te mais o baza contre baza na ba ko tsoninga kuluna pe bazali pour mona mutuka la mukina tongo shibango comme maman DJ o comprend sanksi ba ya maman ki beta bord bango ba mo ndinga mabe mais biso ba to ba doya donc pour na ngeza liste contre kuluna to lutte contre kuluna mais et pas bino na bino pe koyoka neza makasi te au moins la que DJ oyo asanga na DJ oyo ka bambwa kela ko makasi o mete que non papa ndenge to biyo cholo ba na Côte d'Ivoire to moni ba DJ Rafa mais ce que ça que non so bo sangani bino ensemble boko ça appelle le mot bo tomboli pe Congo et si ka ke bondo kuma bambwa kila makasi wana eza makambo to kuta na Congo ese banda déjà biso to bata liboso te so kuta mamndenge tambola ndenge se bandela ka babi lola na lo kondenge zo kendele so que luko so na mutu bobeta fitting ya obule lo bondela e ça veut dire qu'il faut que la position la bune na marque ne to ça de fitting Mona Lisa déjà ngana masa na collègue na kangaka ça veut dire que na micho fitting na habité lelo na Congo so sum to fitting amuni kwa ke wi ya sani grafi yo kolela pa na e c'est qui mutamta bune na ndenge na eza makambo to kuta déjà eza sikate boloko boku taka ngo etake yo mo DJ Abidjan au moins ngo za malamu pona ngai eza mabe makasi mais loko eza mabe ce que eloko ni toko sala eloko ni bakoki ko sala bakonzi bako sala bato batala biso baza ba moyen ba eloko ni bako sala pour makambo esila eloko bakoki ko sala osande na chaque commune to babi ke décalé betaka makasi lokola biso to limité kingabwa baponi ba leader o makasi babi na kingabwa basangisi bango loko moko basali ni basali eloko moko na pona ya mabele na bango tant bato to ba débat osanga bati do mabele mo ete api bakipi na commune mususu vous comprenez ça so ba ndeko sa de eloko wana ekozala ya be makasi bolingo ekota mais so basala eloko wana ezama passe makasi pour nous tenir comme leader nous tenons comme leader oso comprendre que zo bomamboka nde yango wana voilà to comprendre j'espère que bino na biso to meko comprendre mwanda mais est-ce que tu peux na moi soy mwanda mbu pour te monnaie de ya mati déjà makasi to pese moi soy to pese ya ndenge nini par rapport ya oyemba kaka pour yenda za reso ndo oyemba wakande kita kaka déjà bija
beti na biso mabon wana na nso itanga zemi wana tozo yoka na robeta tanga zemi sima mais nazo besa kali toimo loko mona beti na ministre zo leka kin makambo wala to komela ngona no ya papa molia wala to kendela ngo mais beti na mwanda mwa tanga zemi ba comprendre nanu tanga zemi za afrobeat cela veut dire que ezelo komoko na conseiller bande kunanga ya basi poto mona ka ba jeune balingaka mingi mwasi malingaka zemi te okomona ke sokomi na tango zemi boyoka ka pechane mtu anaolanda ngai pechane mtu anao ya bomoni pecha kuna zemi aya to ebisa kyo nini yango mona conseiller bande kunanga basi boyeba mobali na ko bota naye mobali na ko kozala naye bosala prudent to makasi po mbele akomi sokomi na zemi yemo mtu yaki ça veut dire que bango moko basala nini baza ko ya wala za pona litena expliquer bino mais nzembo yango bango moko boya tanga zemi ngana lembi na ngepa na biso tanga zemi toke bayaya matisa nde lokolo ningisa nde biloko matisa nde lokolo ningisa nde biloko yo vandi na bar na deki tobule yo komi Patrick Masobe yo pesa moninga kiti moka vanda pombonga masanga isili yo kotomboka te kosilika te po nazali américain tout étandi sa kobanga sa kolenga Chérine la posa de notre Trump Angelou yoka matisa nde lokolo ningisa nde biloko batapia kabobi manabar na moni batambongo si bakoti po sara bo pembe ne mosi ya pembe la plume d'or ko imate ko kanga kanda tenga je suis leader couper décaler ko si la tetanga Abidjan Sport et naza toujours en vie na imba petongo bayaya ba confirmant Abidjan Sport président bova mobali ya venir bagalasi boyokinga na Congo mobimba Afrique mobimba bayebi je suis leader yo matisa nde lokolo mama pona nini banzele bakoma na système ya batsongo na bango ba mot dépense ba code makasi po mibali to fina to moni loko moko te c'est que c'est un schéma allez schéma mot dépense oui bayaya schéma mot dépense oui pas popi allez schéma bongo na tuna ba master bango moko boye tanga zemi na code mboka bango moko boye yako tanga zemi ngona et ça les plaisir koto bola dabilo nyoso babi ming bem masala kati ya Italie yo ebinga makambo debi que place ezali déjà et ça le plaisir babi que tanga zemi babi yango nde mutu esala makambo siko yo toto yo kanu lobi que non balingi bayi bango na ndenge nini balingi bayi batesi babeti déjà mais siko photocopie ça originalité non expliquer bana mai bakosa kabinote kimba kosa kayango te Abidjan yo yemba cela veut dire que oh tout bakoluka ba yemba yango za bato babimisika peut obeta déjà tonga ba okabiso ba sepela ba bina bilo na biso ba sangsaka mowe na mutabon moite okopo non ba baza pona ba bibembe batika ka ba déjà bibembe ngaza muto na yemba ka dans na bibemba ka toujours temps par temps okazate zule loko nango ko tona nzema bibembe oyemba yango nazo ba o beti ba yibi yango mais ngai sina beti yango za ngai afrobeat pour décaler za afrobeat ba décaler za des sorties ngai beta ka afrobeat un jour beta ndenge ba kuna ka ndenge zo lobela ça veut dire que ba yibi yango za bato ba ndenge ba kuna yona biski bana mangi boy ba ne bolanda ngabo ngai ko loko ngai DJ Abidjan tanga zemi yeyo penda muta beti loko yango afrobeat donc na ebiti. Voilà, vous comprenez déjà que non, colonser modèle dengue à l'obélion. Mais parce que tout le monde qui est déjà acheté dans l'émission de Bisso, et le monde est tout là-bas. Papa, il y a conseil où il y a qui est un zembo, il y a papa Molière ou ah, ça nous a plaisir. Parlez de la Bisso. Oui, kin makambo sur le canal kin, sur le monde, tout le monde, tout le temps dans la TV. Et il y a un autre qui est mon Congo pour nous que oui, DJ Abidjan a moto inspiration, na zoaka pena musique, na dengue en série pour y a un les sakanga ou la sakangai. On a boulaki bana mai na ngai na bete la bino eloko wana kin makambo na asri dana partant mo leso bola na bomo na ngo déjà DJ Abidjan yeyo o pa mo le rosimba kalate hein boyo ka moi kin makambo na pesa la moi bien kinya lelo kinya makambo kinya lelo kinya barando ngasko pesa la zong saka ba yo sepela voilà ngalo sepela kinya lelo kinya makambo kinya lelo kinya barando kinya lelo kinya kotonge asi sokyo zangi mbongo ba kotonga yo sokyo komi na mbongo balobi yo simbiki ngi yo za kuluna sokyo la tiswe balobi yo za vantare kasi mobali ya vandi na bare miso pai mobale si ya bala miso pai mwasa moto le kate tansini yaka yoka mwasa moto vanda te tansini yaka soki balingi ya yo eso ko sepela master est-ce que soki babengi ya yo eso ko sepela master baloba engager des problèmes mais si poter les dégâts engager des problèmes mais si poter les dégâts ngaye yo amusumu wadala ya Abidjan na imbeli papa lemba molere TV kini makambo boka skolité a opesa la bien licheti basala pona ko bomana me komi na nzoto ya mutu
moto sombi moto na yasika babule bayiba yango koyiba yango pe ba kotele to gina master nga master po ya langwa po ye koma ya yo tala mususu ya sombi mutuka yasika babengi keti mezo yiba maloko la TV na palin anga yo popi mwana ya Kongo na moni na ko kitenzambi yasika mususu ba mama bate mabolongo na se pona koluka bana basusu babwaki mwana yeye toko suka pi kini makambo yango yo toko suka pi ganya wa lobi papa ya lobi ya lembi papa ya bele la lembi etake ya artiste musicien polyvalable bolukanga musika te naza nanga mwana kinga bo limité quartier ya ndeye yo ama to suka wana et ça linga plaisir DJ Abidjan vraiment la senti conseil wana vraiment conseil wana wana babi ke conseil wana des ba vitesse vraiment quoi ce qui vous a la boîte mi balé mi ça tout vraiment boy pour la conseil on est vraiment très kitoko to ça déjà mi balé moi na Arafat contact na yo non to ça mi balé na vie na Arafat na Côte d'Ivoire na pesi bambote pour na l'élève fort idéologie na na zora ndenge ayi mara ngona lingani ya zalela ya on est makambo c'est la vie que DJ nanu ba DJ yo mokira musika Arafat mo nanu bazo marmonga na ko moyimba bamba yimba bongote bamba bango yimba bomona ko bakuna bakana ba menga na ote ba jeune na iso ya kosote siko sa local ba décaler to ba dicha ba beta ka ko ka concert o ezamo mkeza to ko ka biso ba izala kati na lobe siko na Congo ba DJ bazate bazana bango mais ce qu'on a vu concert ko imba concert na lobi ba faut comme pas DJ Arafa faut so o banano ata awate pesa ta mbote te mama DJ Arafa pesa venanga Abdul Mbote Sikazali na pesa Abdul na pesa osana raison te na pesa Mbote Sikazali re penda ça donc ça va na bord non obeta ki liboso wana oya liloti oya liboso wana oyebi ona lobi wana dia ayo te ya kipino sati kitoko oya kende na yo ya chombo lisolo chombo santi ngona osala ya pavla mais chérie ngaso Milan Android félicitations eloko na pona opesa bato bapesa osala musique ya ndenge bien on opesa mbote lelo siko wa difficulté ni bozana ngozo kutana ngozo lekela yo bato batala bino msika déjà que ba lingora contact oyezo lekela ngana mitu ezaka nazaka na posa mingi miaka banzemo nanga presque mingi ezala ka ba vidéo pour toi mbi matro makasa Abidjan za la chanson ebele Abidjan embele pa ma vita ka bomona ka vita wa etekama bana mai bana via so boza bolanda nga Abidjan embeli vita na saison 2017 alongola kasoni etekama ataka penango nzemo ko beta na stade ngayo Abidjan ça veut dire que loko zo bomma biso ba congolais toza unité bolingo ezati pour que ba evo ngana sana ngata mutema na ngapi na soki mutumo wa simbinga Abidjan na ebite ako bénéficier na ye ba difficulté za ka ba clip ezapena mamu mona na plus de 150 chansons mais am sota clip beka 5 ya pamba ozo mona onte ma difficulté en plus on ba place toujours répéter ba place to luwaka o mona msu musique bo sensi ba bafle bleu zo compliqué mais tona batambongo ba prête na kata Congo souci mabe na lekana d'écran tona loba na mona tin si le kata na TV mais kana vivre bon tinza ba yeba ndenge otombola ngai contact na yo bato balanda ba olanda nga ba linga ngai bo so contact na ndenge ya bien po bato ba mo so contact na ndenge buzo ba mutumso so contact ka pa finga yo parle bano longana olo banu laksanini pesa nengo kitira Congo na ko sa to ebi vérité mais o ko so contact na ndenge ya bon terme obenga nga po ya ko sunga ta DJ ne artiste Abidjan et vous allez bien plus 243 code amboka ya olim chaîne to boka ko mais biso liaka te ba vena ba baliaka 81 35 38 799 plus 243 81 35 38 799 faut pas popi Abidjan JDT double revolver moko ya bana Congo nazo juté na barça pour la musique ya Congo cela veut dire que nasi bo ki damo belé merci okomisu papa popi JDT mulokwe babé c'est plaisir na banyo so balandi biso ya bisika so balandi biso Londres Paris partout vous êtes belé to aussi ça coûte amote na bino ka esika bozali oto ba système na bino kaka PC eloko to zwa kaka eloko ko biso